Bonjour et bonsoir chers internautes, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci d'être branchés au 3W Vision Plus Télévision. Merci à nos partenaires, au bazo soutenir biso de près et de loin. Merci à Dodi enfant gâté au hasard derrière la caméra. Merci à Bella Dingang à la patronne. Merci à Raphaël Walukonka, mon président pour la confiance au bozo Pesanga et toujours. Léon Mbélibino, le prophète du peuple, le prophète au Alobelaka peuple, le prophète au Alobaka. Moussa Nanzambe au Sakola Kangano so Bosenga Kingaina Yambaye, Bosenga qui Vision Plus et Yamba prophète Ongefa on a Mbélibino de l'eau. Yalinga famille le Sako, prophète le Sako. Nzambe mokonzi to banda na prière tata totiki émission na maboko na yo totiki ba kongomani yo so maboko na yo baby s'expérience sur tribalisme et ton ramboka te to de la papa moko mokonzi moko ko le moko pour to ramboka yo banana biso pe osukisa na biso na komo na Yesu Masia amen amen. Fait do sako molai ya mai ba mekaka yango kaka na nzete police okuma na sukate prophète ngefa lo sako esika mabanga mibale ezali kobuna makeke okoma te soki ekomi ekopasuka te prophète ngefa lo sako mpuku aliaka ebende te mbino nyonso ekobukana te prophète ngefa lo sako bitumba ya banzoku ezali nde banzete ya mike emonaka pasi yasuka pesi yasuka te prophète ngefa lo sako chokolilo nde mokonzi yende mokonzi chokolilo chokolilo ya moto nyonso ata olingi chokolilo ata président alingi chokolilo ata ngai alingi chokolilo yende mokonzi mbongo te. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, comprenons que je suis avec le prophète Odipe, le prophète Ngefa. Tobetano masolo actualité eza ebe na mboka mais tolo bana on dikambo état d'urgence prophète Ngefa confinement ezoko bakaka peuple congolais na nzala bazo souffrir ba maman na zandu batambola ki ba marchaki prophète Ngefa tant que prophète du peuple tant ozo mona peuple ozo souffrir moi liloba na ndiko na itamo maman avant na lobango nzambe azolokumu bakatsaka ebale na makolo te bokozinda et j'adresse la diaspora nyonso bozolanda ngai na bato bozomenase ngai na ba YouTube ntango bozomenase ngai nzambe na ngai akomenase bino mpe nzambe na ngai akovange si bino nasali eloko mabe te nazodefendre mboka na ngai bato na ngai peuple na ngai même nazo défendre pe église ya nzambe yo tamona nyamu nyamu où est le mal pour promettre nga na ko sambwa lokola ne mukuna sambwe na prison mais mukuna bakange pona nyomi titi et c'est nga nyomi titi hein ce n'est que normal soki yo zali combattant na poto na ba numéro na yo awo pe na ko bomba te ezali Roger le combattant na France so ba combattant na France ozana ki tribalisme na bino etali yo etali prophète Ngefa te yebanga na nzambe batiaka mosapi na mosai na nzambe te on nazo sala nazo bénéficier rien c'est le peuple yanga ezo souffrir Moïse abundaki peuple na ye nga pe na kobunda peuple na ngai po soko ozala ba sentiment na bino tango mboka ezotambola te soki mboka ezotambola nous ne disons pas que Tshisekedi atambusa mboka te parce que mboka etambola na coalition so Tshisekedi ye moko azali komema mboko ye moko tokotomona ba changement ebele eza kosalema parce que mwana mwana poto azali diaspora pe azali susu congolais mais tango basangisa elo mboka na Congo Roger le combattant olingana beta maboko yo zokananga mais nzambe nanga pe akokana yo soki asinga na lembele ozokosa papa na nzambe oyo makasi mpo komona makambo na yo mbala nsima nakopesa nimero na yo na ba diaspora nyonso bino na bino ba combattant banani ba taliban ba américain ba combattant américain ba français banani bokomi bunda bino moko parce que soko ya moto pena mayele moto na souci ya Congo yo na poto omela oliaka na tongo miliki omelaka déjeuner oliaka misuni bandeko no bazolia soko za combattant solo bi olingi Fati Béton to boy te Fati Béton mais peuple eza moelon est-ce que yo mbongo salaka kuno tindaka na Congo pona nini mi commence la famille no pona nini est-ce que yo Roger le combattant ko kamata mbongo na yo nde yango wana nde zotinda mbongo role l'été za nini yebisanga yango na bisi ba combattant yonso ba kongomani yonso na menacer même awa na Congo comme na poto mutu oyo numéro ne mbala sima na kopesa numéro na yo
na ba combattant nyonso balanda yango bayoka yango pe na ba kongomani nyonso parce que soki danger zwinga ezali yo Roger les combattants parce que ozali na coalition na bato wana ya mabe oyo mboka ezotambola te je naza désolé okoka ngai te soko ye na moyo kutinga na butu na limwaka nzambe na ngai aza na ngai na makasi parce que nazo défendre cause moko réelle pe na kobanga yo te na kikombatant na yo osali nini yo Roger le maire ozokanga nde na poto kuna awa Kabila azalaki awa osala nini oya combien de fois awa osala nini prophète le loba il y a des combattants il faut to loba soki eloko mabe ezali to loba ozomona soki eloko mabe ya biteke mukuna sambo akota kuna mukuna za kotaka Kabila mukuna basalaki ete Kabila na Tshisekedi eloko moko basilaki coalition nde memaki mboka seke mukuna zanga sagesse na ngai nalobaka na Kabila Tshisekedi mokolo moko te nalobaka eloko ezali vrai mpona mboka edekole seke mboka ezotambola yo Roger le combattant so tia combien de sociétés aviation awa to société combien ba camion mituka to ba chambre froide comme quoi koloba ngai combattant il y a des combattants là soko lobinga na bangi yo bozo tinda batu awa ba journaliste ya bozo putanga mbongo bana ko finga ngaba etali bango na ko banga mo je ne reculerai pas na ko reculer te ko za liboso en fait mais le message est passé tozonga le message est passé mais tango batu aza pour le bango te tozonga na le tango ba biloko mabe ba petit valeur o bazo soko lobana te prendre numéro yango 0033 60 58 75 652 pena ko panza yango na tous les émissions na sala 20-30 émissions par jour baye bayombuma mabe prophète ngefa fini gouvernement prophète ngefa fini président de la République soki na fini président de la République outrage vers le chef bakanga okokana ngai pona nini okokana bomesana na bino kaka ndenge okokanaka bato bomesana nini mboka ngo totambola tokobangaka ba Roger le combattant soki bi Roger le combattant ngai ne na bangi ye ikala loba mama ngai na congolais na kobanga mutu te so tianga na makala na Congo otianga na boloko ya Rwanda nalobi soki otianga na makala otianga na boloko ya Congo otianga na boloko ya Rwanda te na Burundi te baparent na ngai famille na ngai kotala ngai ozomona il faut yeba moto yango okanga ye aza nani asali nini mpona bagrimance ya papa batribalisme tribal oyo toboyi na mboka oyo tribalisme ebomi mboka oyoki mbala nsima nakozela oyo bakaka foin tokota biso no sikoyo tomona nde na koganye attention botaka bato bino bogrimasaka bango attention botaka bato bino bogrimasaka bango ozomona basakanaka lisoka koba te soko tie mosapi na lisoka koba ekokatana mosapi ne ekokatana attention soko grimase ngai boye kosambwa nde na bangi oyo to soi disant Roger le combattant combattant na nini combattant tribalisme combattant ya taliban prophète tozonga sikoyo na question na ngai mais ntango likambo eza bino olobaka te mpo na nini kaka question yango message eleki bato mabe mpo kodécourage bango oyebi lelo sikoyo na internet na bazofinga ngai qu'est-ce que je fais du mal bazotelemela ngai nasali nini eloko nini mabe olingi vérité te soki tolobi vérité te siko bakongomani no bazali bakoyeba vérité ndenge nini mbongo ngo komi eldorado tozolia 10 fois par jour to tozokpolololo mawa répondre sikoyo na motuna na ngai état d'urgence bango bazolela zando nakoloba ndenge nini Roger le combattant azakangi nga singa na kingo nakoloba nini po eloko nakoloba nini nabi prophète azakangi nga si Roger le combattant azopekisa nga nakoloba vérité azomenase nga mort état de droit ezali prophète état de droit ezali oza na droit koloba ya kodéfendre au peuple eloko ye azobosa Roger le combattant wana na constitution ya république elobi nini soki yo oyebi totangaka te constitution ya mboka elobi na article 27 nini 24 nini dia natangela Roger le combattant nango to Roger le combattant natangela oyoka ngai nakobanga yo ngai John Ngefa nakobanga nde yo Roger le combattant ngai na nzambe oyo aleki yo mosika mpo wana eloko ya nzambe te yo abo tutu ezolandaka bino na nzela eloko nini otuni nga état de droit mpe otangi ngai otuni nga nabi article 24 obi nini toute personne a le droit de l'information ozotuna nga sika information te eza information et la liberté d'expression ezali yakaka nga otianga njete ndungo na monoko nakoloba te yango mpe garanti par la loi so obi ye combattant yo oyebi ete article pena mibale ya constitution ata 3 bible mpo oyeba te mpo otanga na bible toana kote kuna ya bandoki kuna bato ya misala na bi oyebi ete yango yo ogrimase moto bagrimasaka ye te attention monsieur ozokana ngai libulu ozotimola ngai yo kokota na yango prophète Ngefa message ya monsieur seleki tosola siko makambo ya mboka
Confinement ezokoba, peuple ezolela. Confinement ezokoba. Peuple ezolela. Gouverner c'est prévoir. Mindele na confinement na bango. Na bambongo na bango. Mbongo Belgique a mis 450 000 milliards. Même au salaire te baso futa yo, ba chômeur, droit hôpital et makambo nyonso. Eh maman. Baza ko futa bango chaque fin du mois bazaki na mbongo na bango na maboko. Ozo la nangai? Ouais. Bamboko ka France ndenge moko, ba Grande-Bretagne, États-Unis ndenge moko. Mais biso confinement ata cash ne ya pamba. Oyo ko tia ba bopesite. Ata mbumalo sote. Oyo somi na maboko oyo. Ozo mona ata mbumalo sopesite. Alors, elle dit tout que malade va peser. Parce que malade pendant que frappa qui na poto awa pende zate. Nzamba sali ngolu na bafricain et frapper penzate. To ko baté malade zate parce que ngai moko désinfectant nga ngoyo abana banda na mama na ya sabinete tozo tosa mbula matali. Maman, so to simbula matali te pe dans 1 mètre. To simbula matali parce que personne n'a dit la loi. Mais pour ne frapper biso zate. Gouverner c'est prévoir. Si koyo eloko nini gouvernement na confinement oyo à prévoir pour le peuple congolais. À prévoir nini ça qui allait sauter nini te eloko moko te bokangi grand marché na ville. Oyebi na ville bato kombe basalaka. Grand marché et pour ça ba jeune na bato kombe banda ko lesaka bango bana misala te eloko moko te. Maladie ngo pe lobi ezomona te kaka pona mbongo yo mesi. Il faut que l'on ait le cola Idriss Déby à Longwe. Il faut que l'on ait le cola président Donald Trump à Longwe. Il faut que l'on ait ce qu'on dit Bourouziza, de faire Bourouziza à Longwe qui pour les Nini Moko, il y a des clics Moko, pas de vaccin, pas pour Makabato, na lokuta na bango. Pas passer 49 millions de dollars pour la maladie. Pas passer 139 millions de dollars. Tango bino c'est confinement te. Bato ba kufite eloko moko te. Donc c'est mbongo il faut pas pousser biso na confinement. Na confinement c'est le peuple qui souffre. Ezali ba Roger le combattant zo lo bagate. Roger le combattant zo lo ba biloba lo bate. Onga na ko banga yete. Na ko banga yete na ko bisa vérité, za biloba lo bate. Parce que on attend comme président Tshisekedi. Attend comme gouvernement parce que le président il y a ça me conduit mais l'action nyonso ya mboka ça mali na gouvernement alors que le gouvernement est impuissant gouvernement zo ko kwata ça va démissionner on attend comme le président Tshisekedi donc on attend qu'il Roger le maire quoi azali taliban azali tribalisme tribal ko samwa est-ce qu'on attend comme le président Tshisekedi nazo ba biloko vérité président ko pesa plan d'action na ye gouvernement ko quitter alors pas gouvernement ya sangisa bakolinga président Tshisekedi akene liboso te bakokala ye lelo tosuki wapi lelo tosuki wapi confinement en 2 semaines comment janvier na 2 semaines mbongo ya bato bale bazongisa je félicite le président ougandais oyo alobaki na parlement non tomoni malade ezali ya te bozwa mbongo ya bato bozongisa Museveni c'est ça ba homme fort ya Afrique ozomona à cause ya mbongo ne boteki mboka à cause ya sangisa mboka za genou alors ezopesa pasi mingi kwa na président d'urgence à l'église parce que grâce à l'église na Joël chapitre 2 verset 17 au sambe la ponzambe à la malade grâce à l'église automina deux chroniques chapitre 7 verset 14 à 15 tango tokolela tomi kitisi nzambe akolimbisa biso grâce à l'église lisusu na deux chroniques verset 15 à 4 tango babelaki nzambe na pasi na bango ayokaki paliminaki. Alors, mboka sur l'église efungwami, makambo tu efungwami, sauf la République démocratique du Congo. Pourquoi vous bloquez même l'église ou vous sa solution à makambo bino, boko kite. Bo benga basali na nzambe polani. Tina basali na nzambe ni, musali na nzambe expert du monde. Place maye la bine suki, o ya nzambe sani e bandi. La déconfiné, la dit passe na passe et puis ko pesa ba soda, so ko lati casquette 5000. Mbongo bino pesi, tala pourquoi bino torturer le peuple congolais. Vous avez la loi sur le peuple congolais, le président Fatou Tali Kambo. Là, la personne qui m'a dit qu'il y a 5 000. Bazo Kangana, Bakoko, Maman, Mbongo, Wango, Bazo Tia Wapi. Na caisse à l'État, Kamere Pena Jaman, na Masaro, Basisi, na Shorana, Basisi Mbongo, sur l'État Kenya Yango. Mbongo, Wango, Zokende Wapi. Tracassé ici, tracassé. Déconfinement, Angolo bien. Peuple congolais a vu article 24 de la Constitution. Liberté d'expression, information, Ezali, paix expression, Ezali. Droit de manifestation peut être garanti dans la loi. Bakay Nazan, Bakay Nekoutal.
Zando na biloko la bango sali, mais ça c'est bien dit 3 morts. Et 3 morts personnes qui ont pas. Les Congolais ba combat et tout le batté, Roger le maire, pour combattre Roger le maire, combattant Roger le combattant, to ya France, a c'est siko singana. Ba lo batté. Yo soki ndekona ya kufi. To maman na yo, to tata na yo, to noko na yo, to koko na yo, to cousine na yo. Yo Roger le maire ko lo batté. Naki fanatisme ça nango yo ko lo ba yango te. Ah ba ngi to lo ba yango te. Hein? Et puis personne qui en parle. Par exemple, en France, il y a États-Unis, noir à Ningisi Mokini Mobile. Tant qu'on est Congolais, Tokotika Gokufa. Hein? Président Tshisekedi a fondé la mission parce que c'est que plus grave. Ministre a dit, il y a intérieur. On a patron et gouverneur. Il donne l'ordre, suspension, bon, mais quand on dit gouverneur, on a inférieur, on a FCC, on a monté des pèses. Alors, soko boy sala mokina. Mais tout ça na mboka ya nini? Hein? Na lo battre Roger le maire, Roger le combattant ayoka yango parce que yo lobi yo na teleme ka Tshisekedi. Na teleme Tshisekedi nani? Na lobi Tshisekedi ni. Hein? Soki yo za moluba nga za moluba te, président Tshisekedi est président congolais yoso. Aza langue yoso. Hein? Il n'est pas président de Moluba parce que soka matama baluba ozo lata yango, le lato suki wapi. Merci pour cette ngefa. Hein? Tikanga na lo bandeko, ozo ka to suki wapi. Parce qu'il est le président de l'an 450 langues nyonso. Yamboko ya biso. Hein? Tala bino boto bozo rendre le président Tshisekedi tâche mabe. Hein? Bozo conseiller malamu te tâche mabe. Bozo bomisana ki fanatisme pamba. Or que papa bato souffrir parce que alliance kangié. C'est biso ba congolais. Article 64 na 64, 63 na 64 ndeto bo alliance wana pour article la kimia. Hein? Ozo komona. Alors et ça est mona. Gouvernement qui impose devant ministre il y a intérieur. Ouais, il y a patron à yé. Hein? Au monde, on a mokili wapi. Hein? Kaka na Congo première fois. Hein? Pe azawa na ba suspendre été. Ba suspendre pour nini? Yé aza montayi de PSD, a monta kashite, coalition de côte saki wana, motako longola ezaka Kabila. Parce que mboka tama président Ibale, ba continue Ibale, gouvernement Ibale, tout le monde est ngwa. Mais moi je connais le chef d'état c'est Félix Antoine Tshisekedi. En fait, il y a point de vue par rapport à ba député ba c'est bango $2000 na ba salaire na bango tandis que ba NIT lelo ba futa maraté ba soda ba tu bazolela pas 6 ans na mokili. Quand on banane Roger le maire ya kangi Roger le combattant kangi ba tunakingo. Tokolo ba sur vérité mais na kolo ba no di mais hier wala ko menacer na komba na. Yozo lo ba no di. Na bi Roger le maire, to Roger le combattant ko menacer na komba na. Na kolo ba vérité ngeni. Na la biso ko ba vérité ngeni parce que vérité na ngai ezo sala mabe. Vérité d'angai et Salema. Yo tigolo ba pona pesa pona mutu. Ah, pour y a zo menacer ngai. Hein? Roger le combattant la bino na France, na pesa numéro na bino sima. Ozomona. Siko na ko belo, na ko ba sikani. Hein? Il faut to le ba vérité. Hein? Parce que Jésus-Christ a dit vérité. Hein? Moto to ba vérité te, azali moto ya Satan na lokuta. Hein? Yé Mabunda, président du parlement, salaire n'est à combien? Salaire à député à 15 000. Il y a 15 000. Autorité budgétaire dans le Parlement. Tout le monde salaire, il y a soudé dans combien? 70 000. Il y a souk. Si tout le monde travaille, salaire, il y a médecin, fonctionnaire, salaire, il y a combien? 100 000. Il y a une petite dossier dans bango, ba futa ka bango te. Hein? Oh l'état, ba ça musala bénévolat, ba futa ka bango te. Mais Janine Mabouni, na copie nga ba député. Pour mboka yango ya bango, ya ba combattant oyo Roger le combattant, aza ekiri na bango. Hein? Mboka yango ya bango. Mais ake balanga makasi Roger le combattant. Il doit faire beaucoup d'attention avec moi. Hein? Ça a beaucoup d'attention à faire nga makasi ya Roger le combattant. Ah, na carte de France, parce que la goyeba comme on a hôtel, na menace comme on a WhatsApp. Ah, na goyeba comme on a hôtel. Et c'est grave. Hein? Alors, bango ba ko bango, est-ce que mboka yango ba Janine, na ba député, na ba sénateur, do bato mususu ba na droit ya salaire moko ya kitoko na mboka yote. Maman, oyebi richesse na mboka na biso, soko futi moto $2000 okende poto na makolo te. Ako préféré asala na mboka na yaki akende na poto $2000. Et puis, au cours de bon dirigé, tout ça, tu as fait un suka $3500. C'est comme bon qu'il y a la poche, il y a des députés. Comment il y a la paix 50% de budget? Hein? Mais autorité morale, il y a un mot qui est dans le Parlement. Ce qui nous a dit le Koso Boye. Et puis, loi moko va voter pour le peuple, et ça la carte. Que fouta papa, na maman, na bana 7, ils ont fouta bango 100 000.
bazofutela ndako $150. Bana bazotanga hôpital ezala bazofutela mbongo colis eza wana ozobomisa peuple pe yo c'est la honte namona bato moko lokoso ya mboka kola badepute ya biso namona te bino nde bokoloba boye na état d'urgence po bondimaka biso tozovotaka bino na peuple congolais tolongo salaire na biso 50%, tokati yango tobakisi na bino peuple na basalaire na bahomme traitant bamédecin et peuple osala nini ekobetela bango maboko état d'urgence kopesaka peuple tokofutaka bango te kele motema mabe naloba te so nalobi Roger le combattant atianga mondumbo na monoko aya atianga na mondumbo ya menace ya solo ya nye ya papamba frère ozo menace nga to menace nzambe okuta na nzambe je te dis en tant qu'homme de Dieu on azoloba na défendre maman na ngai te papa na ngai te bandeko na ngai te je dois défendre peuple congolais attention longo l'esprit ya tribalisme na bino et tribalisme ngo sukini yo le jeune mais zoloba na nga na moni image moki Kabila zoleka ato na masina azoza ba image qu'est-ce que bato ya moto bandeko na bino baluba o pena moto ebele ba défiler na mbo baloba Kabila zo seka zo zwa azozwa boy baloba ni Kabila zonga etolembi yo mona ki ngote Roger le combattant c'est nga moto c'est image wana Kabila zo seka bani na porte azo seka zo ba image wana na téléphone na yo mona ki ngote pas ko menacer nga omona ki ngote pour ko ba Kabila zonga pona ni so mboka tamona ki malamu eza makambo malamu maintenant na tseka mboko na genou c'est Kabila na piéger mboko c'est Kabila pourquoi donc c'est Kabila et soso donc mboka so tamona te baloba te pona Roger mais to Roger le combattant so tayi combattant ba bangi yo que Roger le combattant pas Roger le combattant de Roger le général d'armée oya bunai bituma este oya sisi Mamadou mawa okbolo lolo te oya ki mama alors mbongo wana na kei parce que soko tout le monde ngato okende soko tout le monde ngato okende te suka ona kolemba yo te oki nzambe apesi ngai mbanga ya évangile mbanga ya prophétie mbanga pe ya koloba ezali ba don nzambe apesi ngai ozopa sikoyo bazali na mauvaise foi sikoyo mbongo bi ya 2000 babakisa bango ngwa 10 ba prophétie de babakisa bango susu nini bon $5,000 un député un abruti oyo atangi te D4 dossier 6 azozwa $17,000 $15,000 un professeur ya université oyo azopesa maya na bato $2,000 et puis eloko mbongo wana bazota professeur d'université na baprofesseur primaire babakisa bamabunda na badepute bakende mpo na kopi na bango bilanga na bango toloba te si tolobi Roger le combattant akangi bato na kingo Roger le combattant akangi bato na kingo mpo na tribalisme na yo tribalisme ekotaka mboka te kifanatisme ekokosaka mboka te mboka nyonso position ezala na mboka soki opposition ezala te mboka ekotambola te oyoki ezalaka loi mboka mpe position moi je suis pas opposant mais je dis les choses qui sont réelles en tant qu'homme de Dieu tu n'as aucun droit de m'attaquer ozotake nzambe et tu auras ozwa conséquence na yo ozomona tala ndenge ezoleka mama basage femme oyo bazobotisa bato awa baoda $2,000 wana babakise bango te ata ndambo te mama Grace Monde oyo avandi oyo dossier na ye yango oyo mama oyo abotisaka bato gratuitement atie dossier na ye bien et difforme l'état azwi yango ministre ya santé ministre ya santé approuvé yango mbongo ebimi 7,700,000 mama Grace Monde azwi na un franc te tala mboka soko omoni awa signature ya nyonso baespere basali yango ya docteur Oli Ilunga comme ministre ya santé aparafe yango mpo bazwa mbongo bakei na présidence babimi 7 millions tongi toyeba nani adetourne mbongo oyo ya kobota gratuitement oyo mama Grace Monde azalaki kosala yango nani soko omoni ya mpo baprivé ava babimisa mbongo il faut ministre ya santé assigné akomona pour la fondation Grace Monde madame Mbongi Imeke Grace présidente akomoni pour le gouvernement c'est docteur Oli Ilunga ministre de la santé assigné yango parce que mosala mama Grace azosala bien moto ateki balopango na ye bambongo na ye biloko na ye nyonso mpona bamama babota parce que
une minute, une maman meurt avec les enfants. Son kamati yango et ça la biso lokola une année quoi demi-million. Et définition de femme c'est lui qui donne la vie. Si quoi mbongo et bimi la présidence 7 millions 500 yango. Comment on a kakuba congolais bande konangai. Ah to lo baté son doloba aller Roger le maire ayé oko samba lokola mbongo ya kala ko samba. Ya ko samba sangai. Sanga lukai moi sino Roger le maire o samba sangai kasi. Ya o samba sangai. Mozo kana ngai yondo ko sambwa nzambe na nga akosambwisa o mabe et il va aussi te frapper. OK? Pour na zolo ba ya pour na ba congolais, non pour na yo Roger le maire na bo continuer bini. Ozomona mama. Mbongo ebimi na président 7 500 000. Pour un accouchement gratuitement. Signé Fondation Maman Grâce Mbong, présidence de la République. Maman yo azwata infranté. Lobi na zaki ne pas remettre nga ba document yo. J'adresse au chef de l'État, tala ba corruption, ndenge ba millions, bazali ko bimisa, et chèque wana sona souke ko zali chef de l'État parce que Hollande ki bangote. Dossier à Kamel, il y a plusieurs Kamel. Nana ko bimisa mbongo yo ba maternité gratuitement. Maman abotisaka, moto na ba Congo, moto na Kivu, moto na Équateur, moto na Kisangani, na mbongo ne asa taki pi ba lopa on se signe. Pour aller na mbongo yo akusala ta ba sali ba nani ba puto pour asunga ma maman. Mbongo ebimi 7 750 000 $. Bazui yango tout bakabo na ba ONG. Ba ONG yango nani mokando bimisaki mbongo yango oyo approuvé par gouvernement. Oyo bimisaki mbongo yango oyo. Et mokando oyo approuvé par le gouvernement. Parce que ce gouvernement approuvé yango te. Na te kotala awa mbongo ekobimate. Yango tongi to tout na ba jus. 7 500 000, il y a document au début de la présidence. Pour l'accouchement, il y a ma maman gratuitement. Malgré tout la loi, le Parlement, accouchement gratuitement adopté en haut, et l'équipe n'a noté, mais président, n'a moté mané malam. N'a ma canisseur Kabila sala ngoté. N'a moté mané malam ma canisseur malam. Abimisi mbongo au la présidence. Et puis approuvé par le gouvernement. Pour le gouvernement, c'est ministre de la santé, yango oyo. Petit benda yango, benda bilili. Pour fondation Maman Grâce Mbongi, pour le gouvernement, yoyo, Oli Ilunga, ministre de la santé. Merci. Si on mbongo yango kewap, si on tolo bate, si on lobi Roger le combattant, parce que maintenant il combattant des généraux les combattants, aiko simba batu. Parce que mboko ezaya bango la Roger le combattant, mais so qui peut osa, longo la France a obana qui ça. Baninga piba du musala yo zo musala teke ko saka bakdima za papa tala mawa na pasi na minyokoli et tokolanda dossier tozo landelango il faut président ayeba atuna 7 millions de $. Et kei wapi qui a pris ça bokaboli na bato nani mais mokane bimisa mbongo yango approuvé par le gouvernement wala tolo bato lo baté il faut tolo. Merci beaucoup prophète Ngefa. Tokende siko na dossier ya Kamere, mission Solanda qui plaidoirie. Prophète Ngefa ndenge ozomona makambo ndenge zokende procès à le 20. Selon le ministère public, ba condamné Vital 20 ans. Na biloko nyonso yaye ba confisquer yango. Na ba biloko nyonso ya lobi akutaki mwasi na yango. Ndenge ozomona ekozala ekokende bongo ba ko condamné yeto ako. Bon, alors on a loba. Pesanga lo sako. Prophète Ngefa lo sako. Papa moziba na babola. Namona obali moko ya bololi lokola Kamere na vite. Si quand on a développé le Gonanga, la vérité pour alors c'est comme ça qu'on a retiré sur le TV. Donc oui. Donc on a bien besoin de pêcher na kolongo na ba internet nyonso na kotika makambo ya TV na kozonga na évangile na maloba pena ya yo. Pourquoi na zolo ba dossier de la honte. Kamere azwi mbongo ayibi mbongo babenga ngo vol intellectuel. Vol intellectuel ndenge na webisa yo mama papa kende na Lumumbashi kena kozwa 2 millions de $. Papa na 2 millions de $. Est-ce que nga na commis de charge yo nde moto sali zwa 2 millions de $. Pesa Fiston Basile na ba Congo yo tindeli et pas pasteur Fiston Basile papa na zui pasteur Fiston Basile ça yo de charge non alors bien recevoir la repas journaliste c'était et pas passage Fiston Basile
di kamata mbongo wana bimisanga biloko eza na douane kuna autant ye ko futa yango moto osigné nani ou signature na ngeza et puis faisait mais asa yango pa maloba c'est que caméra fait asa yango pa la bi bola sanga be preuve on sanga be preuve mais non commanditaire les années hein et ça y est on a pas transaction bancaire mususu caissier général azumbongo mais caméra azo transporter azo tina mbongo na parole zwa yango pesa moto tano bisabila côté tanga keya jota pourcentage mo côté la mboka toke nangwa so on a ni procès yango chaque procès ozomona ka ezo changer ezama wami et puis ce que moni ma transaction bancaire hein ministère public bazali na ba preuve tangible après ça kana ba soraya piana ba mwana didi kinwani ba junior piana tout cela sikoyo kamera oyo yo bana to keta oyo botina dibu parce que caméra na 14 enfants plus 10 enfants ça fait 24 enfants hein ce n'est pas moi qui a dit ça, c'est Zakari qui a dit ça. Caméra na 24 enfants hein oyo ba bimi bango wana pe akola ka 24 enfants ako batala 40 hein mais oui nazo bisa yo caméra linga nyomititi mingi hein nyomititi linga nyomititi mingi ozoka mais moi na moko ya caméra oyo kata ba transmettre mboko boy na compte ya boté ba pesa boté pour bana ba to pour kozo vamisa bango bo tala mobali oyo azangi sagesse hein et puis bana wana nyoso ba exposer bango mamande a protéger kabani hein lelo chorona piana to mona jibe piana ako bana ba France États-Unis ba ko bete masasi pour ko bete masasi ana mbongo ebele OK monsieur akona niyo ba millionnaire non faut to braquer to votre mbongo na exposer bana ba se libéré à cause ya caméra na makamona abandi makamona PPRD oyo kabila bengana kiye oso mona début stolobi boy bino bakolo bana boza kuna bozo bana na bino te hein boza bi place ko tia bana na bino te bino kinwana zo bana na yo libe piana zo bana na yo hein oya bote pe Maurice Ngesu zo bana na yo hein la lo caméra ko zo 10 ans 20 ans le ministère public peut proposer hein il peut proposer 40 ans 50 ans c'est des juges la commission ndeba a ko zo 10 ans hein a ko zo 10 ans de prison même 7 ans 10 ans hein bon 15 ans moi passe mingi ozoka mona yango est-ce que na 15 ans wana maman yo kanga motema azaka libala 15 ans mobali na boloko point d'interrogation ozomona parce que alobi azoyi mbongo na 20 ans 20 ans ni na midi azoyi mbongo na 20 ans 1 million 800 000 pesa na saka ciment oyo la ciment so malaki osala yango mbongo weke wa ya vani 20 ans 15 ans 10 ans mobali te eloko moko dazaka caméra po caméra ala bogara likali bali nyonso na kitoko femme d'affaires hein na 20 ans midi asalaki nini hein papa midi azali indien oyo bakende otonga na bandako na bakikwi hein et puis papa midi azalaki magicien oyo bopesi bambongo bakoti na ba école babaloso badémonstration bafuta bango mbongo mama midi atanga boti ya midi mama midi akufa kaka boti ye malade se na motu akota nzambe amonana te bato bokola amida ya bamamaleki na ye na bandeko ya bamamaleki na ye mais lelo amida azowangala ke amoto bakongo amida amoto bakongo amida amoto bakongo wapi na bino moko botala et puis rôle ya procureur ministère public bamagistrat pour bosala enquête wana te papa naza indien mama nazali moto ya bandundu et n'est pas ça et bon siko bambongo amida azwi oyo azwi oyo na 20 ans ngai na Kinshasa namona ta chambre froide ya mida te chatura te namona oyo te ayo te ba bijou ya mida chatura te namona te o magasin ata boutique ya pamba oyo bakomi o amida chatura tomona yango te na Kinshasa toyebi te so atia yango to na bakongo to wapi tomona yango te otambola bomona ka onje ya mida chatura oyo tomona yango te on jeune azui yango pa abimisa mbongo ndenge mbongo mama grâce oyo bango bazui OK mais to mona yango te na 20 ans amida yaki na âge ya 20 ans commerce yango asalaki na âge nini papa na ye azaki directeur compagnie te azaki kosala na entreprise ya bato ezali Donald Trump papa naki milliardaire Trump aya azui milliardaire bana Trump aye ba milliardaire ye azosala na entreprise ya bato koya jaman ana mindele mosusu basalaka na baentreprise na ye mbongo azwi
et puis tokai ami d'abali JB Pian JB Pian na mbongo te azali musicien mota fuli JB Pian azali ami d'abali JB Pian alonga bali Maurice Nguesso na pouvoir na président Black Nenda président a déclaré denda ko na bateka akoma handicapé boye alonga bali Maurice Nguesso ayiko bala Didi Kinwan na diamant akoya pour ici Didi Kinwan kakate alonga ba Didi camera pas otika pauvre ko le kabango yos partout nyonso parcours maman na kendeke ezaka ni malédiction sikoyo la mbongo azo ba j'ai l'argent ana ndako na Miami 19 millions de dollars babino bolobi yango te boyebi ka ndako ya Champs-Élysées oya 50 mètres ya hôtel na ye ya lobi ya zali mbashi bavanda kamera mbashi ya solo kamera za burundais c'est ça mbashi ya solo ozomona afana na ndako aboya fuite d'information so bon hôtel de luxe wana bakotimbela ye amida kozwa mbongo na yonso wana bon moi sur l'équipe basi nyonso no kilamida oya l'équipe bango nyonso wana et bien mida moi sur moi nyonso mama ngana moni yote ozana mabele misato ma Brigitte na moni tana mabele misato ibele moko mersa bana mon souhait un peu mbali ba mela kezate ozana mabele mibali alors ça c'est ezali procès de la honte et puis bato mayele basotala yango bazo seka peuple congolais et ce sont les millions qui parlent ba millions na baki ko tonga mboka des millions qui sortent na ba poche ya bato ba otambola tango na kaki papa na bi ba ko pesa nga 1 million 800 000 ba ko tikela nga na ndako na ngai na ko banga na belle vie na zali ko banga 1 million de dollars o ka sango na soko mone ngo bandika pongi wa moi kaka bo te lobi transaction bakel ba 10 millions ba 54 bana le caméra il est mauvais asali moyibi na ye ba bengo vol intellectuel et ba juge na bazana ba preuve na nyonso a risquer 15 ans à 10 ans. Kolandela maloba ya VK alobaki na 4 langues nationales pour na kolobaki makambo ezali politisé. Ezali 4 langues nationales za rien. VK bi 4 langues nationales. Yokana bisayo. Ngunja Carnibon a ebaki 52 langues na monde. Basababa na mboko. Ngunja Carnibon 52 langues. So bi 4 langues ça. So bi ngala bi 4 langues. Na ebi français. Na yebi lingala na yebi kingombe na yebi pe lisusu nini kimongo anglais pe na baksaki speak English yes I worry you I worry come hey na septième elobia lo koni ozokomona non Nesma Caméra a dit la vérité alobi pour ceux qui sont kenango on ne vise pas moi Caméra c'est la tête du chef et c'est vrai tout bambala combien président Yambangai nana makama ko ebisa yo ya ko sunga yo lokana moluba te moya ya mangai ezate mais ba pasteur yo so baluba moluba est-ce que mboka ya ka baluba to mboka ezali République démocratique du Congo parce que moi je ne suis pas moluba bana droit ya ko ya mangai te bokata ngo te pa bino bozaka loko bokata ngo to kolandi ya biso kata ngo ozali ni chaîne mo pe ya mabe baluba omoni to boy chaîne ya baluba to ngi chaîne indépendant eza indépendant ozoka ngo mama toni ko sunga presa caméra très bien dit et puis sur qui va bakisation caméra nyoso nini j'informais mon hiérarchie qui était mon hiérarchie son hiérarchie c'est le président caméra qui est le président na mayele pe azo kotela ye azo kize pe président caméra a malin alors vous avez un problème avec un intellectuel vous n'avez pas un problème avec un bourrique mais un intellectuel yango tosoyebi esike ezokeni na biso président fungula miso parce que nyonso bazoluka ne mutu ya chef de l'État bistolobi non au retour au Rwandais au pouvoir c'est moi na mboka tokene na ti est-ce que manane gosila soki bomeki ne bozo menacer mokonzi mboka mikolo nyonso bo monse na peuple congolais si vous blaguez vous arrêtez Yuma Albert Yuma Albert Yuma mutazali 785 millions de dollars pour la Jekamine. Et ça 250 millions de dollars. Ils ont 3 contrats. Parce que 250 millions, mais 770 millions. Mboka oyo, mbongo ba Congolais. Toki kotonga mboka oyo koleka même États-Unis d'Amérique, koleka même France, Belgique. Ba Belgique na France ba construction kala. Ba ville moderne, notre ba Pékin, que notre ba Dubaï, que notre ba Japon, ou ba ville moderne. Toki kotonga yango lelo na mboka. Ba millions soko lobby comme Roger le combattant
combattre les bossons ils ont menacé. Ah, on a bien menacé. J'appuie le chef de l'État. Je défends le chef de l'État. Na misala na ye, mais na bato mabe na kati, bato bazo bébé c'est chef d'État ba roger les combattants. Bazo bébé c'est ba toli mabe. Question musu Sezali, na bato nyonso bazo accuser bango, y compris Janine Mabunda. Est-ce que ba ko lever bango militaire na bango pour ba kene ko comparaître? Ba ko lever ba militaire na bango ba mekaki oyo ya tambo mwamba. Mais ce n'est pas parce que la majorité. Or que justice est indépendant. C'est que de ça tambo mwamba ceux qui va. Rien. Ils sont dans opposition. Donc, Mukuna, hein? Et puis Mukuna pas à protéger. La loi congolaise, hein? Va protéger les hommes de Dieu. Même un cardinal n'est pas protégé. Même imam et musulman doit protéger. Même Bokundo, il n'est pas protégé. Même nous ne sommes pas protégés. Loi, moi, quoi, protéger les hommes de Dieu. Hein? Hein? Mais les sénateurs, les parlementaires, il y a Bango. Oh, bah, non, ma bango nommé, ma fotaka bango te, na bo continue bango, bazali protégé. Hein? Tala ministère, tala procureur, il y a cassation. Alors oui, va enlever immunité à Tamboui Mwamba pour pas comparaître, c'est Ney Boy. Alors ce qui est Boyo, bah Janine Mabunda ba kolongola ngondenge. Parce qu'ils sont majorité dans le parlement. Mibeko bimakawana. Mibeko yo samboke bi dans le parlement. Alors ceux qui président dans le parlement ko contrôler yango. Donc ça il est côté. Vous avez un président qui est, mais ne gouverne pas. Parce que loi, attends, le titre dit bon, dans mon numéro Congo, qui, mon tassouk a aussi un salaire, il y a 200, il y a $500. Lecture, il faut les canards parlement. Ce parlement dit non, président, bon, vous avez rejeté un écolécaté. Hein, madame? Écolécaté? Vous avez la carte au Bassaliam. Mais ceux qui ont la majorité, pour préparer 2023, hein? Batouné va voter parce qu'il va mettre ma banque pour nani loi électe. Donc la majorité il dépêche na cash bakosala et loko moko te na législative parce qu'ils ne sont pas majorité et puis ba na décision moko ya kosala na mboka exacte parce que même état d'urgence état oyo toleki yango oyo sanitaire nyonso elekaka il faut président a convoqué Parlement, deux chambres de parlement, la Kisabango. Ce qui le Parlement a approuvé en Angola, oui, le président de la République a proclamé état sanitaire et puis état d'urgence. Ou bien état Mogo a égalé guerre. Président de la République, non, il faut que le Parlement. Ce qui le Parlement a dit oui, on peut aller à la guerre. Le président a compromis écolique. Ce qui a dit non, écolique, t'as là, piège. Oui, si la moto, le président ou la République azali awa parce que à cause du mon côté sans et le parlement ndenge ya yeba kité Kabila prépare qui parce que ce qu'après on a quoi sima quoi na piège tala ndenge piège et zo bango sans le savoir et traîner ba combattant Roger les combattants yo biloba loba na TV ko samba lokola mbo yo na mayela ko bisama mwa zo bisama yo Roger les combattants ça ko fingité na bi yo place ko fingité combattre la binaka kofinga mais bon la qui sa peuple ba yeba tozo kende wapi tozo suka wapi yo Roger le combattant obi yo Roger le combattant na France so yo fingite wala likambo yako lo bato ba kango ezama wa pas to komi na suka to komi vraiment na suka ni mwana semi azali patrimoine de ba moko na patrimoine mwana semi azali patrimoine national mwana semi azali mwana semi ya ba Congo te ezali ya République du Congo. Monasemi a incarné peu après sa valeur et culture congolaise. Ozoga bazobosana nango. Parce que biso to moni simo kimbango te. To moni kimba vita te. To moni pakalianja te. Ozoma to yoka ba kombo ya batu wana. Hein? Mais lelo biso to chance ya komona mbuta mutu Monasemi. Première fois na vina mona masangwe bota masasi. Première fois na mona na vina ngai babanga pouvoir traditionnel. Azo mabele boy afula ngo bima bombe. Hein? C'est pas Monasemi. Hein? Na badi ba évoquer ba njoye bimi olenga ko apekisa ki yango ekabola bitumba. Hein? Monasemi. Ba tel bateau ba protéger ka bango. Hein? Bazali ba bengo ba phénomène, il faut pas la protéger dans l'état. Parce que la valeur ya mboka, ya culture ya mboka. Mais ceux qui tozo bo ndenge Monasemi mazo kufa. Ce serait grave. Hein? Parce que état ya Monasemi. Je demande au chef de l'état, garant de la nation. Yobi qui s'est dit, c'est président Kabila, non, maman livre.
tant ba personnage de ministre comme état ya kokufa wa obimisa ki akendeki Afrique na mbongo na yo eza mbongo gouvernement te hein ba ki ko traiter pe abikaki osungai pe batebele pourquoi Tshisekedi mwana semi yo yazo kufa place batie bato ko marango te na CNPP na moni kutu misapine bani ko vimba nzote bani ko vimba mwana semi azo ko tambola te eloko nini botuba ye batonga nini na kaliam na ngaliembe eloko nini bokoti na kata mwana semi hein mboka na mbutu port ezaka moko makambo tu ezaka moko yeba ba Congo bazoka ba Rwandais balobaka mingi te sont les gens les plus rancunieux ezana moto bakwa bangala te hein ozo ba luba te moluba na mongala bazali tata mama mibali so landi moluba landi mongala ba eloko bo moko hein mais ce n'est pas ba Congo ba race ba Rwandais donc likambo ezala ko bango 10 ans 100 ans il faut ça mabe ozomona il faut te protéger yango alors soki ekokite boye bisabiso mbongo combien biso peut sa cotisation ba congolais nyoso bazali banda poto te awa ba $1 ba $2 to luka moyen ba bimisa mona semi parce que sana ezo côté azana sen pepe ezo simba été mona semi ta miso zo funga mate situation ezali ko se kita ko beba mikolo nyonso alors mutu ya ndenge wana c'est un monument hein ya moto ya ndenge wana on ne doit pas le perdre il faut te battre là mais soki boyo kingai obino bolingi audience to kutana président parce que ngai nazali moluba te mais yango nazali liboso tatukabishi na longwa tatukabishi nazongi ngefa nakoma tatukabishi tant président bandaki bo continuer na kotaki tatukabishi nazata na ba 50 moniere na mutu sikoyo na boya pe moniere nazonga ba kepina biloko nyonso parce que nazomona bato yango non tribalisme konza boy menga na komi tatukabishi bino bobo ngepo nani sikonga na bino komi moluba okonta boya ki tribalisme nga bino ngana komi moluba akomi ndeko na bino bozo kalenga po nani pana komona président c'est un problème grave na yebi tribalisme ngo mukuna mona président 4 fois c'est un moluba est-ce que mukuna aza mosala nzambe kola ngai te hein na lobi 2 héritier Watanabe moluba amona président combien de fois entre moi héritier nani aleki moi je suis ministre de Dieu Mike Mokebai Mike Kalambai chantre akomi be pasteur un chantre chrétien hein amona président combien de fois et par rapport nangai il est qui moluba non hein tokei walesa waza ko menacer président parce que moluba président yambiye hein président yambiye pourquoi ça nani moluba non ngai ko na mongala moyen président yambanga ezate parce que président ya baluba mais président azali ya République démocratique du Congo c'est que nous refusons caméra quoi zala ki wana ko sengo audience te pour caméra olekisanga iti hein nenga zali directeur cabinet siko pe alongwe hein émérance to émérance to émérance je ne sais pas excellence émérance azali wana na ibi ekolo na ite hein ça il peut faire quelque chose alors pourquoi la baluba batala ka président et quand monsieur contre la présidente mais moi je suis un prophète de l'internet je suis comme Nathan j'ai la prophétie j'ai la parole de Dieu chef de l'état pour sauver ma bezali bon tu vas ko sabino tende ko nga 2020 ko sila te to komona makambo na mboka c'est le moment ba vrai prophète ba tellement to calé ba ennemi ya Congo to calé makambo yo to sauver vie ya chef de l'état na pas exemple Soni Kafuta à présent hein akufate hein yebisa ye avant mort il y a président Tshisekedi Kabila et là on a yebisa Soni na biro na ye on nzamba la kisaki ngai nini Soni Kafuta za wana wana Kabila le père ateye général ya nini autodéfense ya FAP hein tout na Soni Kafuta qu'est-ce que le prophète Ngefa t'a dit à Banganzam biso mi balé pour na Kabila le père qu'est-ce que Dieu m'a révélé na yebisa Soni Kafuta na yebisa Soni Kafuta yondo ozwaka 10 ya chef de l'état malgré les musulmans dites à chef de l'état regarde ce que Dieu m'a montré hein va combattre le président va même l'hélicoptère à Pembe va côté na Kilingalieni si ma tranquillité aux amboka mobule comme matin ma ça c'est ko beta te boto na Soni
boye bati na mboko bana poser na prophète ya pelenge ndute vrai prophète Sony aza wana botu na ye nana bisa Sony ki ba poisonner c'est qui c'est pas moi et tant on dit comme ça et puis écoutez nga na bureau Sony Sony bani ko trembler on a battu le président ngai mena ibisa ki yo président longwa wa ke na Lumumbashi soki makambo es longwe pour te sauver président il n'a pas fait ça oh, on va nous arrêter bah on était prophète azali moto di passer ensemble a transformer le peuple congolais le ko la mboka ezo kene mabe ba vrai prophète oyibi makambo ezo leka on eza ko se préparer il faut ko yebisa kolo makambo chef de l'état na ba chef de l'état alongwa na maison présidentielle ka aluka quelque part mabe se côté kuna mais pourquoi bozo kalenga so be président benga na okene pe di soute ngabe na boy turu nanga ngabe na boy turu nanga ata benga nini o maloka ngane ba singana keni mais boy na okene di soute parce que na lobby ça n'est pas le trajet vers le chef na lobby vérité parce que chef benga sur la qualité de grave de la démocratie parce que na lobby na lobana yo biso mi baleta likambezo de katala tala ainsi dit l'internet parce que makamo mususu to ko lobela ngo boete mais ntango ya kala yani ba prophète bazeko sunga mboka na ba konzi lele ka ba prophète ba luba ba prophète té o ba kende kuna tu ba prophète té ba évangéliste ba chanteur ba musicien na moi vient prophète yo solo akei comme nata ainsi dit l'internet azate alors tout ça wana pona ko sunga mboka to ça wana pona ko loba vérité to ça wana dès que alliance oyo ekufi te chef de l'état akosa eloko moko te parce que azali bloc cadena ezanayi bato bazesinga na ye bato mabe. Merci beaucoup prophète Ngefa lo sako mbwa simbwa pesa lo sako mususu te prophète Ngefa lo sako esende akima zamba te pote nzoko atonda prophète Ngefa lo sako makasi ya likongo ye banaka nde na nzete prophète Ngefa lo sako owanga nini owanga na masuba adene kozwa. Merci beaucoup en tout cas j'étais avec le prophète du peuple le prophète Ngefa ya maila kibino lelo poto solane merci l'équipe mais ebisa bango na boyi ba menace hein faut ebisa bango na boyi ba menace le message est passé pour le message est passé na boyi même na Kinshasa bozo menacer ngai na boyi ba menace parce que nazo tala yoka na bisabino Kabila ye envoie misi ba pasteur nyonso baloyi ngazwa mbongo te aleta so ali mbonga Kabila mamoli faloba mamoli fasa monanga kuna kingakati mimo kene moi bino nyonso bokene ke moi na lelo bebe bako sabino te bakene ba mamoli na Kabila alors que changer te alors que ne pas Tshisekedi bakene pas mama Kabila monanga kuna te pas Tshisekedi be pas Kabila hein pourquoi menace nanga hein mengai banjelu anzai bakobundela nga hein nzambe azoloba Exode 14 13 à 14 les Égyptiens que vous voyez vous ne les verrez plus restez calme l'Éternel combattra pour vous ceux qui causent na lobaka pour na mboka ya Congo démocratique du Congo yo na menace na solo nyei ya purumbe okuta na nzambe na sukisi wana mama numéro na ngai ceux qui olingi kozwa ngai émission kitoko mingi magana zaki monter na ba menace na kasi na oti na ndako na ba numéro ya menace yango yo na ko la journaliste bazo menacer ngai bana poto na za menacer na ibela ko na sali bango te pena ko kima Congo te Mandela akima Congo te oyoki meto ko bunda na maman nzebo mokie yemba prophète Ngefa asi bon na beta moi soprano tenor pena sukisa wana asi bonanga kuna Mandela asi kosekate poso tata yao kokate likanga na emba asi kumonanga asi bonanga kuna Mandela asi kune merci beaucoup prophète nzambe yango te mama nzambe elobi boye Ngefa kotika kombo oyo te Mandela asalaki 27 ans de prison atikaki komba te kino aliberaki banoir na kati ya Afrique du Sud mpe bazulu batelemaki ko mutu moko babundaki kati na yango oyoki asibonani naye mama nzambe asuka mama tikanga naye mama pardon imsasuka bana Kongo lamuka ya Kongo ekei bandeko lamuka na pongi lamuka ya lamuka barwande basilisi mboka ozoka lamuka
Ephésiens 5 na l'équipe frère Patrice na koyemba parce que dans ce ngai na l'équipe na koyemba c'est quoi tikala sisa maman ba bote amuka bola tikanga na loba maman na mona on a mis bamba sikozo makambo pana Congo na kiko mi bamba ah mais oui hein pour les hommes zungu bozo dia bien ngana bien te na peuple OK hein bana Congo toza bomoko tolongwa na ba tribalisme. Hein? Somme 133 verset 1 à 4 biso bato basangani lokola mafuta kitila mutu naro. Pays est sous-occupé dans un danger. Il y a un coup qui se prépare. To la muka to bare banguna. To longa biso bata béton, biso bata moelon, biso bata ya boye, biso bata shuna rambo, biso bata songolo. Total intérêt à Congo. Et dans mboka na biso. Soki te to ko regretter. Pauvre président Bourouziz Zava Koufalobi. Ba kote le bino na makolo. Kongola la muka. Soki bo la mukite. Boko misabanguna te. C'est le moment. Tellement elongo na Nzambe. Soki olingo zwanga de numéro na ngai. Bon de raison problème spirituel, physique. Robin ngai na 00243 89 610 49 41. Robin ngai sur na 00243 81 867 26 78 et au bien 00 243 99 99 42 937 pour la mbote on peut s'attendre l'homme mbote confinement kaka Jésus-Christ l'homme de Galilée la soukiwa. Merci beaucoup prophète Ngefa, merci na balandignon sur ya Vision plus télévision. Donc merci beaucoup à Dodi enfant gâté, merci beaucoup l'équipe technique Mobimba, merci beaucoup à Bella Dinganga, merci beaucoup à président Raphaël, merci beaucoup à Batonion Soba, conseiller Batonion Soba, conseil de près ou de loin, merci beaucoup en tout cas. Moussa Nabiso Zaka toujours pour informer Bino, tous à la toujours pour conseiller bien Moussa Bobenga, pour soutenir Biso na ba prière, na ba conseil ça la Biso bien. Quant à moi, mon caméraman, ba menacer Tatiana qui est $450, na to sembongo lobi a. So qui na Bino ba se pas même coup. Peut-être ba tamite ma ba koti. Ozo sala musala na yo librement, peu facilement. Maman, état de droit ezali, oyebi eloko ni poko me pa na ngai. Obem si transport combien? On a voiture té, OK combien? Hein? Mais yo vandi kana ndako bozo mona eloko zo côté là. C'est bango merci. Pourquoi vous menacez bango? Pourquoi c'est bango makam? Hein? Ezali madame té. Soki moi si aboyo kota ilongité, makilande kokanité parce que nyomi titi, ezali ko nzambe apesa. Natsuki wana. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse en tout cas, bye bye.